Bonjour ou bonsoir, ça dépend au bino aux hôtels émission. Na ba fin na nyo so o mesana kota na émission na bino canal show na canal Fiction News. Na pesi bino merci pour la confiance et fidélité au bozo pesanga artiste na bino journaliste na bino Nicosette disque d'or yanfo. Ba fin na nyo so mesana kota na pe bo mesana kota l'émission na bino canal show. Bo s'abonner vraiment tous na posta na bino o nyo so boninganga bo s'abonner na page na bino ya Gmail. On nyo so dans la page Gmail o s'abonner na YouTube côté ba komaka s'abonner o cliquer na rouge wana et ko sala biso bien ba fanatique na nyo so o boninganga na ba o boninganga tinga na linga bino na pesi ba merci belé na boss na David Lubama na peso ba station belé na pesi ba station na Betima Sengo journaliste international moi ça pembe na pesi so ba merci belé na cameraman o azo zoominga bana makoloti na mutu papa Jean Bilongo na peso ba station belé pe na ba merci belé pour na ba image lelo na ye bino nouvelle invité on a yambel bino lelo invité spécial artiste et comédien Papa Liwa ndeza boye émission na biso to yambaka ba artiste musicien te mais to yambaka batu nyonso to présenter bino ba artiste comédien ba artiste musicien ba danseuse batu nyonso o bo sepela kotala lelo naza na Papa Liwa. Bonjour papa. Bonjour maman nangai. Bonne santé. Oui, santé malamu. Bonjour, bonsoir na batu nyonso bazuli baku ya Rolanda Papa Liwa na bango. Lipa nyonso bazwami. Et en tout cas na linga bango mingi et vraiment bambote belé bipa une so bazwami quoi. En Fabrice Nseka les boss américains babi plus 33 na peso ba station et belé wana boss nanga mon boss privé et personnel sans oublier David ou TTG boss Garcho babi sans difficulté financière mobile ya mbinga mobile ya mbongo David ou TT Gaucho. Papa Liwa déjà botoyebe ba fan na yo ebele ba yebi on a groupe Sinar que pas président Caleb oui tondé ko benga EPP hein président Caleb Tukebana ba salutation na yo partout o yo zolanda biso toyebeli on a groupe Sinar mais ba nouvelle ezoya ba news ezoya à chaque fois que Papa Liwa a quitté Sinar ce que tongi toye ba vérité nyoso tokoye bango pa na yo ngala ba fan na yo ba zolanda yo tokoye ba vérité ka pa na so que longwe to ozali. Bon, en fait, ce moment nangai vérité za moko eza nini moni makambo zo lobisa batu makambo nyonso eza parce que baiko ki Papa Liwa azo tourner ba filmer. Oui, c'est vrai. Nazo tourner ba filmer parce que Papa Liwa nzamba pesi ye mutu ya kokoma. Batu ebele bayebaki yango te. Lelo quand même eza esengo pe fierté ya ye moko président Caleb ke na kati ya Sinar ko na pe nazala na petit nanga Liwa mutu esalaka nga mutu pene salaka ba filmer na tourner nga moko na komi nga moko na réaliser nga moko na sali mise en scène nango synopsis makambutu nga moko na sali pe mota mingi na musalango na umeli Sinar lelo jour pour jour 7 ans c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup kozala esika moko na famille moko boye 7 ans c'est déjà beaucoup. Nazu ebele na Sinar que bon volontaire colo quoi, volontaire colo. Ah oui, hein, Divan Nombele, hein, excellente à la bombe anatomique. Moi, ça pembe depuis Filon, ma sœur chérie. Nalingako tellement est trop posé à la maman belé pour la reconnaissance. Il y a yo Divan Nombele, excellente à la bombe anatomique. Moi, ça boss, moi, ça patron. Azaka mokon à Filon, oyo ki Papa Liwa dans lobby. Mais Papa Liwa réponse au biso éclaircir biso bien té. Faut éclaircir biso au long weto ozaka kana sinak. Pour yo lobby au sali 7 ans et le benayo ils a déjà qui sali 7 ans au Woumeli donc il faut au longwe donc yebi sabiso au longwe na porte to au longwe na fenêtre to au longwe ndenge nini est-ce que président Caleb ayebi que Papa Liwa a longwe to au longwe hein au lingete batu bayeba ki au longwe to sa maman boye eza cache ya ko bombana donc ba fan no baza posa bayeba ozana Sinak au sali groupe ozo répéter pe wapi po batu pe baza posa bayeba. En tout cas, son excellence, le président Joël Million, le président fondateur de la fondation Joël Million partout dans le monde, Batubele, son éminence, maître Kazi, et on a bien vu na biso yolo.
bato ebele ba Jean-Claude Tekeden c'était ya mbongo ba Leto Nzau balobi nanga papa liwa me ndenge nini tozoyoka boye bato lokola ba Ale Pitons na Belgique ba Ale Pitons ba ntimba na déjà nzeza bato lokola ba Naomi Black Line de London ba Paola Schengen de London moi ça boya mbindo vraiment papa liwa bon kobi mana bon ceux qui grande porte top fenêtre ton apport fenêtre. Bon, en fait, c'est ça pour nous. Ceux qui kolongwa na kobomba te pota na kota ki sinar na bomba ki te batu baiba ki na kota na sana batu ba mori na TV na ligena TV. Ceux qui kolongwa na koleka na kolobi na longo e kale ba kokanga te kokanga ba singa te ke ozala wana. Parce que na zawa na ya sinar ki te pona libela na bimela suka pembe wana non. Ceux qui pesa mi ke papa liwa toket. Mais pour le moment ozana. Pour le moment film est aux le cas du jour au lendemain deuxième saison na zati. Zali eza problème te eza pe ba film mso tourna na kala ba tiango kala mingi te bat bomo na lokola eza film sika or ke bo tourna kala o tourna ngo kala to zo tourner oza na kati ya Sinak mozo sa mamna yo libanda to olongwe Sinak na pesi Yesu Mbote Yesu ba animateur Eclipse Mososo ne Eric petit frère na ye Eric alobi nanga papa liwa kaka nde sango ne tamboli nge pe nga itambolaka yo lingina longwa nga lingi te olongwa ngamna koto ki okuna te tongo yo lingo longwa olo ba ke non na longwe soki po be ke non na zanga na posa ba ozato ozate Betty Masengo vraiment makambo est-ce que zo yo kango vraiment en tout cas na pesi Betty Masengo moi ça pembe coach donc on va coacher on va coaching c'est mbote vraiment en tout cas papa liwa en fait pour les moments nazo comment pas filmer na comment pas filmer nanga quoi c'est ça na comment pas filmer nanga ba fan papa liwa déjà bo comprendre émotion na azo kokana ko lobate pour na information papa liwa na Sinak azana el souté pour mo ko lobate longa na lobeli ke papa liwa na Sinak azate papa liwa ce que toza posa toyeba kombo ya groupe na yo eza nini ozo répéter wapi oza na combien d'artères ba actrice oza na combien ba actrice baza combien ba artiste baza combien donc toyeba ozo répéter wapi groupe na yo kombo nango nini Vienanga Litonza le grand soudeur au Mundela ndima na Italie Vienanga Célé Dubois Vienanga Célé Dubois Francine Samantha la maman de Joyce a montré à Paris Fiona Njoli la patrona na ville Bobini na France mona poto kala mona yolo nora tongo papa liwa mikolo na komba film sika na komba film sika donc je crois ceux qui na silisi na kosala casting après casting na kosala tourna na kopesa OK mes question na ngeza boye papa liwa komba groupe na yo eza nini ozo répéter wapi papa liwa nana groupe T nana site nde Pendiciel TV 100% théâtre site nanga waouh et ça linga bien vraiment donc papa liwa comme pe patron aza boss ya chaîne na ye mais mon boyo ki combo ya chaîne donc a comme boss mais pourquoi pas ba filmer oyo yo ozo tourner présent Caleb pe aza na site na ye Caleb TV pour ni to côté on a site à présent Caleb mais au préféré que ça la site na yo moko po okoti ça ba filmer bo bebe na ndenga mabe to yo na boza na problème to ndeni po président na yo moko aza na site mais yo po préféré ça la site non donc ngina yeba problème ni na bien ceux qui par exemple na kati ya parler na bino papa na bino en fait asali logo moko boy faut pas au salango non one is a site na ye one is a site na ko tsaka biloko o ya lingi jamais ngana ko ceux qui nde alobi na ngali wa tourner ba film apesi nga asali financement na tourner ba film na côte ici oyo nazo sala o ba film nazo tourner financement zo ta bipai mususu na sali na ba financer na sali film na ekoti na ba site na nga donc c'est ça donc Sinak TV ezana ba makamu nango ya Sinak zo kipe Sinak na makamu mususu yo pezo kipe makamu na yo mususu ya groupe na yo makambo ba émission na théâtre
émission dans la bongo émission et dans la polémique et dans la rancune et dans la rando et pour batouter et contre batouter c'est juste car répondre à sa vérité. C'est un grand merci à mon patron, à mon boss, à mon daddy Herman Kassongo et Benezer Molimo. Babi moi mon kena maël belé, moi mon kena sagesse est belé. Mon daddy chéri, je vous love beaucoup. On a beau santé maman chérie que j'aime bien, maman Hélène Manzanza, maman Oabota Nico, cette disque d'or, il y en faut votre actrice, votre serviteur. Na pesi sous merci belé na Joël, il y en faut maman na Cardi Kenayaku. Moi ça taille na taille à guitare acoustique. Papa Liwa. Na lingi na yeba na ba film tourné aux an combien de films pe ba titre ba film ngo eza nini. Bon, pour le moment, nous avons 4 films déjà tournés. Ils en ont beaucoup. Nous avons pardon, du jour au lendemain. Nous avons Le Monde est méchant. Nous avons Mabé Koti. Nous avons Soso voisin. Et puis, au Pénazo, Banda déjà. Et ma femme. Ah ben oui, il y a un boyo qui va titre ba film à Papa Liwa donc ba film ekobima kon film ni ekobima liboso pe ngi na ba poani ni titre wana Le Monde est méchant mokili sali yo nini ba réalité nini o ya mabe oyo kutena ngo na mokili. Bon en fait eza nini eza na nkaka inspiration parce que biso doka mingi inspiré quoi spirintu ba spirintu belé kaka ben na komi filmer Nathalie nakati film ponga na zwaka titre film nanga nakati ya scénario so na sali ya scénario na komi na sali pa Nathalie ki a titre film bimika nakati ya film nanga wana donc na bimisi ba film nanga nakati kati wana kana bimisi ba film nanga donc rien à voir donc eza na ngotru pona ba polémique te o mokile salinga boy oui mokile na makamu nango bon ba o eza baza concerné nakati ba film na bakati ba film nanga bazali ba o baza concerné bazali mais na lobite ke na bwakeli mutu na lobeli mutu non na komi parce que balobi la nature nous enseigne donc na zuka ka oyo nature ezoko lakisa biso o nature ezoko te ya biso yango wana kaka na soko koma boyete vie nanga Fredo Ngwizani vie nanga Fredo Ngwizani yo ba conseil na yo eza na mutu vie. Donc je crois que c'est un peu ça n'a pas qu'elle moutouté ils ont titre film onzambe a sepela pesa mona na ye pe a pesa subilo kwa makasi donc je crois baza ko sepela na kangi bangwa Mama nani bongo yo kangi sur awa po Papa Liwa na comprendre tous ba problème na bateau za ba ronki na bateau to ndengeni est-ce que na sinar ko longwe tout comme ando ko futa yo te po ba mère réseau bi makia Papa Liwa a longwe na sinar po kale bazo futa bango te azo zo salaire te tout bazo finaye azo bi ma vraiment trop te na télé on zo sala ke ba finaye to eza ndengeni ni o esali ke yo na sinar po nga zo ta la film mo bonazo mona ozo jouer makasi eza groupe film ya Sinak. Ce qu'on a étonné que Papa Liwa a longwe. O longwe pona nini, ozo so salaire te tondenge nini. Bon pona ko fina. O ba fina gete. Bon salaire. Mukongo ko ba ya ba fina gete. Nga pena depuis ngani na fina bato. Ngani na. Oh, kama be. Oh. Mabe wapi mono nga bongo so bite mabe monda TV za nka bongo ba ofina o to kompe ba obimisa o wa betima sengu nenga bimisi ngai siko salaire na yo bande ko zwa to bande ko zwa salaire bon makambo ba salaire wana boke ne pa na yimo ga botu na ye soko tuna ndenge nini po yo ndo longwe to msuye pa yebite soko longwe pona nini yo fo yebisa biso ke amande ko futanga to amande ko futanga te so beto kute na président de to sona na président amande ko futa Papa Liwa te pona nini amande ko samsala bien te to amande ko kotisa te yango yo pe mo yo pesa ezala kite Papa Liwa baebi en fait Sinark eza groupe na ye groupe naie donc groupe naie biso toza wana kaka ouais bambolombolo kaka c'est tout quoi donc tel alikana te fa lo baka futa ka biso ti ya lo baka futa bino so lo kwa yo mtozaka kuna yo pe folo ba so futa bino ta futa bino te biso be to yeba ka boyo kama lo bana ye sko jouer mo roya boke tu na ye kuna boyo kama lo bana ye jour roya boke tu na ye te
maloba na ye déjà toyoka futaka bino toyoka déjà parce que yo pe yebisa biso futaka bino to futaka bino te tolingi toyoka maloba na yo tozala mposa maloba na ye sikoyo nanu te mpo tokutani na ye te soki tokutani na ye tokoyoka maloba na ye mais yo sikoyo lokwa toyambi yo yebisa bafani na yo bayeba o mpe panda ye koyeba ke afutaka yo bayeba ke afuta o te. Bon nabombi wana oloba nanga te po pardon mokili eza makambo ebele mais nayebi ke aza bien nga mpe naza bien donc c'est ça. Merci beaucoup et ça problème te petit Deyam mon petit frère chéri bah gros bisous na yo bébé Cardi Kenaya comme mon fils à moi et moi la grande sœur na po bino botu na robota on a mon la grande sœur na ngai na tuni papa liwa idole na yo eza nani. Ah nga pena za na idole te na bando se planer na bato idole te on idole te bon ce qu'on bande ko se pela na nani artiste ni vraiment za soko tali on va na te vos autres lobby vraiment que o ya le kingai donc artiste wana eza nani o vraiment la tonalité pe so razo donc azo pe sa tonalité vraiment mo vandi pe anzo to ninga lobby te ke ye pe na ebi ka le kinga eza nani te ko le kate biloko nga na sana ngo bato musu ba nango te donc na art to le kanaka te to le kanaka te et par exemple bato babanda bakola ki pede kala ezalaki je crois ba vi masasi basa l'époque na bango tango la duchesse aye asa l'époque na ye Mike la duchesse mon ex-président na peso ba satation belé ba place nyonso ozali wana vraiment vient nga wa sola bien ko les artistes comédien belé en luzolo balobi ya yo yango yo ba merci belé pour na chance au pesanga ko jouer non na papouche donc et belé ko baluka ba jouer non ba za pembe non mais yo pesanga chance wana ya yo yango yo il donne yo vraiment au lobby azate parce que mouton je peux koleka yo au lobby azate parce que nani a sepeli sarayo vraiment na batunyo so ba jouer côté pe obi ke ya jouer ka bien za nani ba sudiata baza ba papa vie de loin bazali ba pakalowi bazali ba papa na bosani kombo na ye azali o a remplacer président Kader na peso ba station belé maswa quoi président maswaku ye pas azali parce que nani vraiment sepeli saka omoni ba masoko ba film na nga ba tourner masoko na ba film nga to ba tourner bango tu bayebi papa liwa bango tu wana utangi wana ba tourner na film na nga bango tu ba tourner ba film na nga bayebi na sinar ke pe kuna to ba tourner na bango ba nsonzi pe to kutana kana bango bayebi bayebi force oh donc kangi bango tu ba président vie de loin ba pakalowi ba souleta madiata ba lobi moi na Fabrice Nteka les boss américains au kangi bango nyonso eza problème te mais ba nani président ba PC film na yo vu ba PC vraiment un sentiment ba jouer ma casse na kati ya film mo ressentir que bato so ba zaki te tombe sur film et ngaki lala ba nani non pona bongo te pona sala ki casting bien omoni na film eloko ezalaka bien reste film ça casting bien histoire que ça nango mabe ou bien mais ce que ça li casting bien et bon sous film ce que ça li casting mabe nga na sala ki casting ba casting nga na sala ka na yebi ke place boye et simba vous comprenez donc na sala ngo po bango tout na yebi ke ba porter un plus na ba film nanga en tout cas merci na bino nyonso na linga ka bino mingi bo joua ka bien bino nyonso Jaël Makabi par respect les sous na bo santé John Lubila exceptionnel depuis John Lubila exceptionnel depuis États-Unis donc depuis States yo ngo babio solara bien soli s'appelle Nico cette disque d'or bic rouge bien à sentir papa liwa to comme na tuka émission na biso papa liwa za marié père des enfants fiancé ton ndengeni ba fana yo baeba papa liwa za célibataire père d'un enfant, un garçon mignon comme son papa. Apprécié Mbote quoi. Apprécié Mbote, bon moi on a comboté. Lionel Messi baobi moi na papa liwa baobi oza mignon garçon ya yo yango loka Cardi Kenaya comme mon fils chéri hein moi na grande sœur na propre jolie yance baobi moi ça talo moi ça kilo moi ça na taille guitare acoustique na pesie bambote belé papa liwa conseil nini donc que peut na ba jeune artiste loka ba biso ba jeune artiste loka na accordisme kanya jeune artiste ma copine chérie ta comme danga na bosana baobi camarade na privé personnel baobi yo vendra awa yo penzo za ngamo ya
motema lokola ba David Lutete Gao Show un boss jeune un boss mort jeune les jeunes boss David Lutete mobali ya mbinga mobali ya mulai teint clair mobali ya mbango David Lutete sans difficulté financière pourquoi pas Fabrice Nteka les boss américains babi akaba mambonga mkiete pe akaba saba senga ye menangai babu Fabrice Nteka boss américain babwaki yo trop na filme oya ba filme ezo bimawa suka mabanga ekoti ya grave akabaka saba senga ye Fabrice Nteka boss américain na lobi ba conseil yo ko pesa na ba jeune artiste lokola ba na Cordis Mukanya lokola ba biso pe ba oyo lokola pe ba o bazoya sika ba o ba koti monde TV sika conseil ni yo ko pesa ba nzema moko na sebela ngo mikolo baimba malembe 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 en tout cas malembe kaka biso pe malembe ka to ke na biso to zalaka malembe to respecter mikolo to sabakolo to ndima bakolo o déjà basala nzela ndeti ngana ndima ka batu tu basala nzela biso tozolanda donc na ndima ka bango tu ba o bazo sala succès ndima mutu parce que mutu na mutu azana époque na ye lelo ezaki époque bakingandi lelo kuna ezaki boy lelo to vivre époque ya ba to moni ba petit nanga pomba babimi ba petit nanga pomba babima donc c'est ça quoi en tout cas moi conseil pe na kopesa na batu mutu moko malamu ana auti poto jeune moko boy ayene ki sasa ayiko sala ni mo makambu na yeka awa afsal sa ONG na ye kombone nani son excellence le président Joël Million le président de la fondation Joël Million partout dans le monde asali ONG na ye fondation na ye oyo zali ko s'occuper na ba jeune talaka ka ya boy ba jeune babunda ka ba jeune basala ka boye abengi ba jeune baya na encadrer bango kuna formation ezali ya langue ba langue nyonso eza kuna formation anglais formation nini belé coupe couture nini nyonso eza kuna alors et ceux qui pe wana tena ba mama pe obaluka mo ba fond eza quoi donc en tout cas Joël Million son excellence le président Papa Liwa Pesio Mbote merci mon abiso na Mbinza Pigeon na avenue Niwa numéro 31 batu nyonso balinga ko en contact na Papa Liwa bobenga Papa Liwa na plus 243 89 164 99 31 plus 243 89 164 99 31 bobengi ngai to solo la WhatsApp nanga pe ngo wana na pesi mbote avant pesa ngo ba mbote sano eloko mo ya suka o po batu musu ba yebi oboite batu ba yebi ko jour papa wala tabandema esko lelo ezo kamisa banto musu ba onzi mate sel bango lo mo ya suka ba sentir kende to vandi boy to vana Papa Liwa bazo tala nde Papa Liwa na banda nazaleki na matanga semaine utukuleka wa mbule beti o mbule sadiki 2 jours mbule beti koko tangu mbule ezoko sila ba 15h 16h wana koko asake ne loko tena ndako alobi tena tika bambila na nga na zamba koko akena zamba moni nzeta mbila tala mulai koko alobi tena mata nabuka bambila wana kwa msana kende kuteka koko matika kana biloko na oba matela kawana koko akomi likolo boye abandi kokata ka première étape koya bi abanda deuxième boye o lisete rata na maboka koko lisete ye na mabele lokola mbule betaki mabele koma ki pete lisete ye na mabele kiu songe tali likolo kote basimbelaka edindi na mabele koko lobi te na kita na ya kozwa lisete wana pona continue na kokata ba résime tikalaki koko azobeta kaka première pas deuxième pas singe katana koko skwazo ya boye koko so ya boy oh papa wemba kaka kiu donc après que les ambiance émission la banda bobeti maboko Papa Liwa longola linette ba fan na ba mona yo mais Papa Liwa est-ce qu'un jour ko ça peut ba fan na yo na rôle la jeune est-ce que vraiment yo ko jouer qui jeune do mais ça na ki koko boy est-ce que ko make up ko jouer qui jeune film mbeza ba film mbeza wana na ko jouer na ko sepesa cette fois ba fan na ngai na ko sepelisa bango et ba film eza ngamo ko comité ba film eza en tout cas na ko sepelisa bango naza polyvalent na jouer presque nyonso
vie nanga Jean-Claude Trekeden c'était ya mbongo na Belgique ayebi ba aller Pitons na Belgique ba yebi ba vie nanga Sélé Dibois héros dans l'ombre ba yebi ba yebi Banadesh Nzeza Ntimba ba Mimile Ntimba d'Ampovisa ba yebi ba son excellence le président Joël Million le président de la fondation Joël Million partout dans le monde ba yebi papa liwa na bango en tout cas naza wana pona bango bo benga papa liwa kana nimero na tuko pesa ba film ezali o alinga soutenir papa liwa o alingi a produit pe papa liwa naza wana plus 243 89 164 99 31 numéro na WhatsApp ngwana Fiona Njoli la patrona na ville Bobini na France. Big up na pesio mbote sacré kabaoute mbote belé Paola Schengen de London, Naomi Blackline de London. Big up. Fabrice Nteka le boss américain balobeza likama mauvais temps des opesa bango trouble pe panique po ma bekota ki déjà na peso ba bonne guérison mon boss à moi mon boss privé ba be okabaka samba senga yo donc so na peso merci te na auto selanga donc no bima ingrate na peso merci na David Lutete Gaucho babi chaîne boss mobile ya mbinga mobile ya mbanga babi ayo yangwana maman chérie quelqu'un bien. Maman Hélène Manzanza, maman Abotingaï, Plazette Manzanza, toute famille en fou. La personne ba Satasue Belé, Adèle en fou, maman na Rodeline Dipa, Motema ya Robert Dipa yo ngoyo. Ba fan nga nyonso obolinganga de partout dans le monde. Bo s'abonner na chaîne Nabiso Canal Future News. Oye mesana ko meme la bine émission obo mesana ko landa Canal Show. Oh, présentatrice Nabino a présenté Abino, Nicosette disque d'or, Yanfoubabi la Poulga, futur patron de sa génération. Yabino Yango, on a pesé, merci na caméraman, on a Bendenga Bilili, papa Jean Bilongo, Yayo Yango, mon boss David Lubama, na pesé, merci pour la chance au Pessingaï, il y a des amis qui étaient au Zwanga vraiment la chaîne Nayo, na pesé, merci papa na David Lubama, Motema ya Sernanga Betty. Masengo moi ça pembe banda linza katina posom tout dans so simbinga donc simbié dans boko kate po moto mo eza awa donc Nicosette Biki Rouge ayeka ko corger en to kuta na numéro ya sika donc ciao. Ouais, c'est bien moi Éclipse solaire mon sosoyer sous le roi de Fimbo. Mon tobin samokili. Et obete non li solo ya site meilleur site du moment. Oui, kangi ba faire. Partout dans le monde ba obit bolanda bongo. Canal Future News, site Oyo, et ce pèse à news où nous avons en attendant à faire les cas, c'est qu'on a 12h30 besoin déjà. Donc tous à la brancher, pour s'abonner massivement dans le site de la chaîne YouTube Canal Future News. C'est bien moyen sur animateur. Soko Sakani Fimo, Chikot, Canal Future News, et Nyati Bango Fi. Check.